Mbote bana somi ekolo mbote bana ndi wabiso bonso na kati ya TV Lolaka ya nguluzi kimbango. Tuye na lombango po ete to alerte bino. Ko alerte bino a solo ke tozali na rendez-vous na bino aujourd'hui. Tozali na rendez-vous na bino lelo na 14h. 14h. Alors, yango na na lombango po ete chacun des amis de tous et toutes qui vivent en RDC Congo. Alerte yo ezali concerné bino, vous de toutes. Alors il y a un message urgent. Ce message urgent est adressé à vous les Tutsi aujourd'hui à 14h. Émission spéciale adressée aux Tutsi. Donc, Bobenga ba Tutsi nous sommes na katna Kinshasa ke balanda émission Oyo tout à l'heure là à 14h. Dans quelques heures, toujours que ce message Oyo tata a bimisé le biso a pesi biso pour être tout ça ba Tutsi. Donc, ils allaient urgent à tous nos amis qui sont au Congo, Oyo bazali proche na Tutsi, ba signaler bango que vraiment moko na bango a pour simplement de tanda bango pour tayoka. Les amis au bazana ba Tutsi bazana extérieur na est ya pays. Obisika nyonso bazali bobenga bango le ba que en tout cas message moko ezali urgent pour na ba Tutsi et les occupants au bazo vivre na kati ekolo Congo. Oh, nous ça se sentir les occupants azala noir comme blanc. To sengi na bino bo senga bango boyebisa bango ba se prêter ba yoka message na bango ya mkola lelo ezanini. Message ezali lelo aujourd'hui dimanche le 15 mars, c'est spécial. Dimanche le 15 mars aujourd'hui à 14h heure de Paris. À 14h de Paris, vous signalez, partagez s'il vous plaît massivement ces messages. Partagez à tout le monde. Oh, nous sommes allés au canal message en haut et zanini baluka moye bazala connecté branché sur TV Lolaka Yanguluzi Kimbango. TV Lolaka Yanguluzi Kimbango oyo votre grand serviteur oyo ayaka wana pona ko sala ba alerte pona ko alerter bino vous passer message na bo nous allons na est ya pays na sud ya pays na nord ya pays na ouest ya pays na kati ekolo Congo. Message est comme là tout le monde que na 14h aujourd'hui 14h ce n'était pas prévu que tout ça l'émission na biso mais comme message quoi est urgent nous sommes obligés de passer ce message là à ces Tutsi qui vivent en RDC Congo. Tutsi qui mangent bana mulenge appellation nyos bolingi bo mlinga ko benga obosado bo adopta to sengi na bino bosa ba concerné boyoka bolanda message oyo ba Rwanda ba Tutsi o nyos ba vivaka na kati ekolo Congo. Message ezali pona bino ezali dernier avertissement oyo ba lobi na lobela ba Tutsi. Mes chers amis, vous passez message yo moko na bino a passer na o nyonso yebi ke même mutawo no aza mushi o azali mfuliro aza mubembe aza nani passer message yo loba ke non yebi saba ba bembe même ça va tout ti o baza tout na bango balanda émission oyo tout à l'heure là à 14h pour passer pour être tout largué bino. Donc passez partager bon bango te bon gardant pour yo moté à tout de suite là passer message signaler batunos tout que 14h sur TV sur YouTube. Je dis bien sur YouTube. TV Lolaka Yanguluzi Kimbango. Rendez-vous à 14h heure de Paris. À tout à l'heure. Merci beaucoup Nabino. Bon nyoso wolandi bon swazali to sengi Nabino. Oh nyoso yoki ko gadang pona yote. Oh nyoso yoki message oyo. Partageons massivement na bandeko nyoso surtout na ba oyo to pele la ba tuti po te balanda message ni tele bino mokolo na lelo. Allez, à tout à l'heure là. Merci beaucoup. Merci. Toujours c'est la bino. Allez. Toujours rendez-vous na biso na bino. Allez, à 14h. Merci.